komobali akelie penza sibiti. Bande ko bavanda na Pointe Noire, bande ko baza na Brazzaville, bako comprendre makambo na zoluba. C'est toujours Roland Diatusila, la bombarde de la chaîne Lola Masolo TV sur YouTube. Alors abonnez-vous massivement pour être connecté. Nani Beti Bondakuna, Lola Masolo TV. Nani Wanda, Lola. Tous abonnés, la chaîne ya Lola Masolo TV. Chaîne ya Somoka, chaîne ya YouTube. Lola Masolo, ya bagete ya mokili. Lola Masolo TV, chaîne ya motonuso. Lole, ya bisomoko. YouTube, Oh là là, oh là là, oh là là, c'est grave. Boutique d'habillement Charlie Lubulu d'Istanbul. Bandeko bino moko bozomona. Misu na bino témoin. Tala biloko kitoko. Ba chemise ya bien makasi pona ba papa. Mama na ngai. Tala biloko kitoko. Ba mama boza wapi? Bonjour, bonsoir. Nabisika nyoso oyo bolandaka ya Lola partout dans le monde entier. J'espère que vous allez malamu. Ngai ça va. Ya njamba bateli asungia pesi makasi. Peu opportunité na ya lisusu liboso na bino na ntine ba réalité ya mokili. Vraiment ça va. Nazali kopesa merci na bandeko nyoso basaboni. Na bandeko nyoso babakami kati na ngai petite sœur na bino mungongo ya Irlande. Baye bazali ko commenter ba vidéo, ko aimer, ko like, ko partager. En tout cas, merci. Merci beaucoup. Ya ojami mokela zong c'est la vino ya mingi koleka. Tangu ya Lola lobaka mokili makambo ezalaka ya pamba te, mais ezalaka juste rappel poto yebake mokili oyo tovandi makambo meke bayebisa yo. Alors ndeko abengi nga na kati ya Lola Masolo TV alobi ya Lola beta lisolo nanga. Ya Lola komisa oyo komelinga. Ya Lola nga ezali témoignage munene. Ezali témoignage munene ya Lola komisa lisolo na ngai. Eza facilité. Bandeko bozwa ta ya Rolanda nga. Bo vanda penza na bokebi penza tia mato yo landa. Il faut te comprendre munene na yawe njambe bandeko eleki ndelo. Ndeka kana yebisaka bino bandeko munoko ezalaka yanga kasi lisolo yanga ete bandeko tolanda. Ndeko abenga lobi ya Lola kene na lisolo na nga na ba détail pour bato ba comprendre très bien grandeur ya yawe njambe. Ko sauter te, ko voiler te, ko finika te me bete yango ndenge na yebiseli yo. Alors nga nazaka wana mokomisi na bino bandeko tolanda. Eza na ndeko na biso ya mobali ye azalaki na Kinshasa asisi classe asisi université. Très bien kitoko. Ake na Congo Brazza na Brazzaville koluka musala. Ake pe kuna azui musala bien, musala mo kitoko, abandi pe kosala. Ayaka pe koto na Kinshasa kota la famille libota parce que ba parents na ye baza na Congo na biso ya RDC. Na mwasi na bana baza na Congo na biso ya RDC. Mais ye na Brazzaville akendela kaka musala. Mokili makambo. Munoko ya ngai kasi lisolo ya ngai te. Ndeko mobali akatsaka Brazzaville, katsaka po akende musala. Me famille na ye mwasi na bana baza na Kinshasa. Tango mosusu pe bakendaka pe Brazzaville kotala ye. Moi une semaine, moi 2-3 jours bazongi. Mais mingi papa na biso mutazonga mingi Kinshasa kotala famille. Mais na Brazzaville eloko evandisi wana ezali kaka musala. Kuna na musala ngopete mazaki mayele mingi, azali mwana poste moko penza ya likolo, poste moko ya bien penza. Kasi nini yaki komonana, ezalaki na ndeko na biso moko kuna kati na musala, azalaki kolinga ndeko na biso oyo te wapesi lisolo oyo. Azalaki kolinga ye ata mokie te, azalaki kosepela na ye te. Na ndenge susu yaki kokomaki ba matisi ye grade.
amati niveau na musala yezala kosunga ete albi mwana mobali onga fona sukisa ye mwana mobali auti Congo RDC aya kotoyo aya komata non neko simba te ngana kolandela ye penza tina suka poso wana kotika yango bandeko mokili makambo ndeko mobali ayebi te makanisi wezalaka na kolegi na yo basalaka na ye kuna ekoleka mwa mikolo bandeko ndeko mobali azokutana mo bacomplikation ebele mais azokomprendre te makambo ezouta wapi ezosalema ndenge nini pourquoi nazomona boye na boye ndeko mobali ayebi te mais ezalaki na kolegi moko kuna na kati ya musala aza koyebisaka ye yo ozaka pwelele boye ndenge nini yo ozaka bongo ya nde namonelako na musala ozaka bongo bandeko mokili makambo munoko ya ngai kansilisolo ya ngai te kolegi moko ozala koyebisaka kuna na musala yo ozalaka bongo yo ozalaka pwelele mais akomprenaka te kipwelele wana ya ndenge nini kibongo ya ndenge nini ndeko mobali ayebaki te diku bandeko mokolo mosusu baya kotina ndeko na biso mission de service na Nkai bayebisi sengelo ke mission de service na Nkai ndeko azwi ba estepen biso moto yebi na route nationale bangwana bazwi nzela bakomo kene mission de service wana ndeko na biso oyo alaka kaka ke ndeko wana ifona kutisa ndeko na fwa mona koka kozala mukonza bato awate asi asali ba makamune na ndenge na ye komobali akeli penza sibiti bandeko bavanda na Pointe Noire bandeko baza na Brazzaville bako comprendre makambo na zoloba so na zoloba sibiti elinkolo banini donc akotele penza na bakati kuna na kota ba bongo wana kaka po akene koluka renfort ya koluka kosala moninga mabe ndeko na biso ya Congo ngambo ya Kinshasa wana siko ndeko na biso ya Congo kuna ya Brazzaville ake penza bisika bakendaka na sibiti na babongo kuna na kati akene ko renforcer mabe alors bandeko na mission de service wana bakendaki bazao kene Nkai tangu baleki lutete bapusa ni mwa muke mutuka ebandi ko compliquer bango mutuka ebandi ko compliquer bango kaka juste kaka na madingu wana po babima na Nkai accident moko ya munene bandeko kosakana te bandeko musuba zoki bandeko musuba bukani bandeko musuba sali boye me mutakufa kite ndeko na biso pe ya mobale ya kozwa kaka mwa kumoko ya muke na lokolo bazwi bango bamemba ona hôpital ba traiter bango bu aye kozonga ndeko wana o basala kana bango wana o ayebisaka ke yo zaka pwelele yo na mona oka bongo mais accident ngosu ndenge na bi mwete na comprendre te donc tozako kende vraiment juste kana lutete wana ka popo no bima kaka na madingu Nkai tozomona ngwana na musika accident ezula ki biso ba côté wana mais en tout cas lokola ya oyo ki pasité place moko ya muke kaka c'est bon wana kolo mutasali makambazane mupanja azoyoka pe azotala bango alobia na raté problème ezate na ko continuer bande ko suka ki wana te aye ko bwakela ye lisusu maladi ya mbandi ndeko mbala zomona kaka musape ko movimba ya kanisa ki yango sikama azomona ngolo kola sikama zoko zaki sikama te zaki maladi ya mbandi etungisi ndeko mobali na ndenge moko ya kosakana te wana nyonso kaka ndeko na biso wana ya Congo kuna kanda ya ndeko na biso oyo ya Congo Kinshasa na ndenge aza na grade na musala ye aza kosepela te atondisama na molimo wa bakisi donc ye arataka te ameka ndeko na biso na bandenge nyonso ndeko na biso azala ye kosambela na ye ezosimba te ezozwa te alors ndeko tango ya kobwaki lisusu mbanjwane compliqué epesi lokola sikama ndeko mbala lobi te na bima Congo RDC na kino kozwa traitement po boye penze komi risque ndeko na biso abimi Congo penze ekomi sikama musape ekomi loboko noso evimbi ekomi penze doke eye grave ndeko na biso ake Congo tango akomi te mama na bango azalaki di domaine mama na bango mekina ni kotala loboko ngo meka ko finalité bazwa rendez-vous na hôpital wese bango boya lobi boya sima lobi ameki ko finame ko tala ba meki ko bimisango ba tofina bani donc loboko pene ko pene kitoko te complication na ndenge moko grave baya ko kende hôpital tango ba ke hôpital
ba meki ko traiter ndeko na biso ba soigner na makanisi kaka ya sikama na makanisi soki ya nini zone ezalaki mbanzi ndeko mobali aye kozonga Brazzaville tango azongi Brazzaville pende loboko pende vimi pende ko munedo akompenda ko mema loboko ezaka lokwa ndecho bukani na sima nde bakangaka sima wana balekisi yango tina kingo kotodo loboko penda koma ko memela ngo bongo me azokende ka musala alembi musala ta azokende ka tango akomi kaka ndeko mobali o mususu ayebisaka yeke yo zaka pwelele boye pona nini ndeko na yebisi tango amoni ye kaka esali mawa abandi ko loba loba kana kati ya bureau botika mwana bato likamni bozo nyokola ye pona ni bozo sala ye boye wana moluki makambo aza mupanzi azoyoka pe azomona po bazala ka bureau moko me yazaki mukonzi na bango abandi ko loba botika mwana bato likambo nini pona nini on kaka boye ndeko mbala lobi o atali kaka nini abete yo pe na kompona oto zalaka ba polele boy ndeko mbala lobi te naza polele te ngana sambela kananga basala nyonso ba ko sala mena yebike ya onja mena nga ya lola akosunga nga pe akobatela nga bandeko mokili makambo munoko ya ngai kansilisolo ya ngai te bandeko ya onja masunga biso na makambo ebele abatela biso na makambo ebele na oto mona ka musupe to mona na biso te meye abateli yo kaka te mazanzamba mawa nzamba boboto nzamba bolingo bakaneli yo mabe babongiseli yo mbeba meye ya protéger ya bateli yo moko tukolo nzoto lala pongi alors ndeko mbala za koyeba te nini ezokoleka kati na musala bandeko tolanda na bokebi nyonso tango aye kozonga uti lisuki shasa azongi uti kozwa traitement kokoma ya komi ba proposer lisusu mission de service na ba conditions o bazali siko ya likolo ndeko mobali wa yokela ndeko na biso ya Congo koto likunia alipo anika ye fwa kende pourquoi biloko pona kaka ye likambo ngoni bozo mwateka uti kozwa traitement mbala mo bombo lesa na mission de service balobi mais comme bien quand même ça va pas bando ya musala ata uti loboko ngazo memela ona ndenge ke bakanya ngo lokwa mutu alati sima mais ça va akokene mission de service yo problème no eza wapi bandeko ndeko mobala sepelite abi akokende te pona nini ngo boye komi lokwa neti mo échange de parole ndeko na biso oyoyo awuta kozwa traitement na Congo ya RDC abi problème ezate butika yakende eza na olikamte nga tambala sima na kokende na ngai mokili makambo munoko ya ngai kansilisolo ya ngai te bandeko bayako tika ndeko mobali akindeko nini esali ke ngana beta lisolo oyoyo nini esali ke lisolo eyela biso na lola masolo TV ndeko mobali lobia lola beta lisolo na nga beta lisolo na nga ezali témoignage munene o nga na vivre ndeko mobali wa wela ki mission de service ndenge tozoloba bwa akundami ko bima ki na bureau bakende mission de service accident na nzela batu nyonso na kati ya mutuka wana babikaki babimisa ensofi kaka ye mutakufaki sur place kokamwa bazo comprendre te na esika ya vandelaki ye kokoma kamba moko kao lokola basalaki mo échange de parole na ndeko na biso oyo apesi lisolo famille na ye babaloli yango bakombola na ndeko na biso makambo oyo yo mutu olakanaki ne makambo yo mutu bozalaki kowela mission de service yango se koyebi likambo bandeko bisika babomelaka mutu akozanga te akosunga yo kaka mwana mobali azako yebisaka ndeko na biso oyo ke yo zaka pwelele yo zalaka bongo ye ayebaki ba je oyo ndeko na biso wana azalaki kosala muninga ayebaki yango alobi non botika mwana mobali oyo banyokoli ye bataki boni ya azwi na compagnie ubik accident liboso na alingaki ne kokufa ezaki pona ndeko atiki biso mbanzi oyo ndeko na biso atikali même na cicatrice na loboko bien ke baswanaki yango na Kinshasa mais esika oyo mbanzi ekotelaki kaka na banzela ba prière nde loboko ezoki na kozongi na malembe balobi ezalaki toujours ye donc ndenge eza boye pona nga na moni ezali nde nzambe nde a contredire ye nzambe nde a contredire ye botika ndeko na biso kimia asali eloko te ayebi likambo te ayi lisusu kotuna ndeko na biso mobali mais yupi na mona oka apwelele yupi na mona oka bongo secret na yo ezali nini secret na yo ezali nini pona mona ka bongo mais ndeko na biso ameki babiloko nyonso akoki te tia komema ye na liwa abi secret na nga yawe njambe secret na nga yawe njambe nga nasambelaka na nga
yo zo mona nga boye neti eloko te neti polele mais o azali kati nanga aleki na nguya oya simbinga aleki makasi yende mobateli pe mobombi nanga yango nde omoni ke nyonso oyo ndeko mbala za kobongisela mpo nanga ezongeli ye moko esalinga eloko te yango ndeko mobala alobi ya lola beta lisolo nanga eza témoignage to négliger likambo kosambela te to négliger kozala na confiance na Yawe Nzambe te mabondeli elekaka na biso ntango nyonso talanga na ngana kende kolokota liwa na musala na muto toza famille moko te ekolo moko te nini te zuwa kaka na ndenge na mataki grade et puis na ndenge nazali congolais ya RDC il fallait pas esika mutema ne bebelaki il fallait pas ngandenge na kende kuna na koma mukonzi nazala na grade likolo yezala kosunga yete yango esalaki ke akendele ngai sibiti akende kolukela ngai ya minene po alekisa ngai me Yawe Nzambe a contredire ye bandeko esali pasi esali pasi na mokili bandeko ki mutema mabe efutaka te mabe efutaka te makambo ezosalema mingi na misala toyebi bandeko ebele monaka papa na biso akufi balia ye na musala papa na biso likambo boye ezalaki na musala na bango eza likambo asika te esalemaka toyebaka ntina mokolo lelo oyo eza kaka tozala prudent mpe prudente tomibatela tozala mayele waya bosalaka ya bakolegi na ngai boye na boye eza mpe na mosusu mpe basepelaka na yo te pourkoi ye asalaka na biso awa mpo na nini ye fo azala bakoma na bango bato ya barezo baluka barezo bakangakanga nzoto bakangakanga misala doko ozomona asalaka aya umeli na poste wana ye boye na boye oyebi te nini evandisa ye wana alors ndeko tangu nyonso soki oza no mine na nzela na Yawe mine na mabondeli mine na losambo bakende kangisa na bango na babisika nyonso bakokangisa me mokangi ya solo bandeko na nga ezali Yawe Nzambe nganga ya solo na se na tango oyo ezali mokeli na biso Yawe Nzambe ndeko mbala lobi ya lola komisa ya mineno nga nakutani nango nga mokolo nzoto na yebaki na nga te me Yawe azobatelanga nakende Kinshasa kozwa traitement nasala ba accident nzoka nde ezalaki kolegi na moto azako lukela nga ba problème metala lelo na minute oyo akundami bandeko esali pasi nga naza na nga mokomisi ndenge nayebisaka bino mowumbu na bino mokomisi tangu lisolo ezali nakoya nakomisa na bino bakulutu na nga bayaya na ngai bolandaka ngai en tout cas lisolo na biso esuki nango napesi merci mingi na ndeko na ngai Roland Diatusila na kati ya Pointe Noire vraiment merci beaucoup ndeko na ngai Roland Diatusila pourquoi pas ya Piron na kati ya Brazzaville vraiment merci beaucoup bandeko ya Poto bandeko ya Mongali bandeko ya Wenze na Ribordeaux bandeko ya Wenze na Ribordeaux na Leka na Ribordeaux en tout cas ya bino nyonso yango wana pesi bino bambote ebele simingi na kulutu na ngai manu mazieta na kati ya Calgary na ma belle Nancy Madria en tout cas merci beaucoup pour nous soutenir ngai petite sœur na bino mungongo à Irlande vraiment merci. Pourquoi pas prédicateur Papi Mvila na ma belle lumière na kati ya Edmonton na ba bébé nanga bazakuna na kati ya ndaku balandanga donc ba bébé nanga na kati ya ndaku balandanga bo pesa bango ba gros bisous na bango vraiment merci beaucoup vraiment na ndenge bazali ko soutenir ngai ba bébé na ngai bandeko ya Edmonton nyonso ya bino nyonso ngwana bozali ebele na pesi ba gros bisous mingi na ndoi nanga na kati ya Lyon na France ndoi nanga Lola na kati ya France papa et maman ba gros bisous na bino parabéns bravo c'est maman na ngai malgré na retard maman en tout cas ba gros bisous na ndoi na bino nyonso kuna na ndako kuna bandeko nyonso ya Lyon bozali ebele ya bino nyonso tu yango wana na Irlande na Dublin ba kulutu na ngai ya Blanchetown bozali ebele kulutu na ngai Jacqueline Baku
Paulina Matondo Kionga, Mama Janine, Mama na Ndoyi, en tout cas bozali ebele, vraiment merci mingi pour nous soutenir ngai. Na bandeko nyoso bozui ta na bino ya kolanda ngai ya koyoka ngai bisika o ezwami bino partout dans le monde entier na bosani bino te. Bozala na pour nous soutenir yalo la voix d'Irlande et ko sala ngai bien makasi. En tout cas on a tokuta na bino na lisolo ezali koyaba kala te. À suivre. Il y a malunga ya valeur na ba sœur oyo ba lula molato ba tantini ya kilo ba sœur ya poa dala bilamba ndenge zokolenga bande kobo benga Charlie Lubulu ye oyo papa na biso asungi biso makasi dala ba robe ya mariage ya valeur. Mama e biloko kitoko ba soirée ya kilo abenwe bakombazia mikweluidie bandeko tobinga Charlie Lubulu d'Istanbul numéro na yangwana zoko s'afficher tala ba jean oyo tolingaka bateni ya bapapa ya malunga ya valeur bapapa oyo balula molato bapapa oyo balula kitendi bobenga Charlie Lubulu d'Istanbul pour passer commande na yo après quelques jours okomona biloko liboso à portanda numéro na yangwana bandeko bo hésiter te bobanga te partout bisika nyonso ozali dans le monde entier ndeko Charlie asungi biso ndeko Charlie abimisi sekele libanda tala biloko ya kitoko abenwe bima bimbote bandeko tobenga ye oyo Charlie Lubulu ye oyo. Avec Cross Agence, faites vos transferts d'argent de façon simple, rapide et sécurisée vers USA, Canada, Brésil, Europe, Dubaï, Angola et les deux Congos. Pour plus d'infos, appelez au +1 253 292 75 59 avec Cross Agence. Pour plus d'infos, appelez. Pour les États-Unis, contactez Cross Agence au +1 253 292 75 59. Pour les Canada, +1 514 557 31 51. Pour les Brésil, +55 219 798 242 25. Pour l'Europe entier, +35 38 764 31 520. Pour l'Angola, +244 94 956 495. Pour le Congo Kinshasa, +243 82 22 72 848.